Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut ma fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba uka sentiment na profiter na pe sambote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis le monde mbote na yo pourquoi pas na l'homme à ben VA Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles wana na ville ya Maline bambote na esko zwami mon vieux mutunyo soza besoin de fambongo contacter Jean-Marie Mubenga solution na Maline wana vraiment okozwa solution pour yende papa solution et mbote encore na JP Panda 5 fois Ballon d'Or na Suisse Georges Zunga tete la ke mafumbe bambote na yo mon vieux siko zwami. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozaka na droit ya koyeba maye mazole kana. Liso na biso ya lelo vraiment ezolo belasier. Ko bomba secret. Ezana ba secret, genre nini ya secret oyo koki ko bomba na oyo koki ko bomba te bande ko balandi. Ezaki na mama na biso moko na bo jeunesse na ye abotaka mwana moko ya mwasi. Mais ndenge ka ezalaka mibali boye mobali wana akenda voyage atika ye mama tikali awa na Kinshasa azui mobali mususu mobali wana azui swa na ye na mwana mais condition mobali apesaka ya lobaka ke ndenge za boye ngane na obokola mwana okotikala koyeba teke ngana za papa na ye te lokola pazala mobali malamu mpo mibali boye ya bongo baza vraiment mingi te po eza mibali mususu pe balinga basa bana bango bana ya basi na bango te plutôt sona kolo babongo bavandaka en tout cas tanti na biso na asi akola ki akomi presque na 27 ans na aye kokutana na mobali mais mobali ngo azaki vraiment mukolo na ye mobali ngo mukolo na ye ndenge ezalaka coïncidence na vie mobali ngo oyo ye akutani na eza papa na ye moko oyo ya bota ye to ba secret mama na ye abote a bombela ye bavandaka betela pe mama lisolo ndo nazwi mobali nanga moko boye mais aza mukolo boye mieux fana na mobali nanga mukolo parce que ba aventure vraiment eleki moi trop na ba jeune boye mama pa yoka kai bon soka za na ye bien bo vana bino mo vana et yo comme temps moko boye mobali wana senga bino nga fona mona baboti na yo pona komi vraiment na besoin na bala yo lokwa papa na biso wana akufelaka mwasi abina komi vraiment na besoin na bala papa na biso akufelaki mwasi na ndenga kendelaka voyage tango aye pe bamona na te na mwasi ndayaki ko bala mwasi mususu akufeli mwana mwasi wana nde aye kokutana na libaku alingi fi wana ezotombele mwana na ye oyo ye abungana kana mwana mwasi wana bandeko balandi ndeko mwasi pe aye na ndaku ayebisi mama na ye alobi non mama lelo vraiment fiancé nanga ko ya bokutana moye pezo senga ke to balana mama mobali ya boye mama zoka mopo mobali oyo botina mwana ataboka bwani bane na bane belé mwasi jamais bunga mobali wa bimana ye jamais mibali kuto arriva ka moi pe mobali mso bimana mwasi boye azoyeba yete mais mwasi ata combien d'années passées au mona ayebi mobali wana très bien atuni mwana oh nani oh non mama mobali nanga na yebisa ko ye mama akei na somo wana akei ayebisi mwana eloko moko te batikali pe bavandi wana basololi pe na papa na ye wana papa moboko na ye wana basololi mais mama na biso de pas kotaki na ndako atikalaki ko bima te bande ko balandi après batu bakei mwana ye retourna mama bi mama comment mobali nanga ye oyebi ete nini te nga na lingite libala wana ya yo na mobali wana mama pona nini azopesa raison non mobali aza mukolo yo koki kobala mbala mukolo te fo bala mbala ajina mwana lobi te mama okopesa nga raison oyo ozolobela parce que avant na lingana na mutu o tanga bande ko proposer nga na betela ka lisolo obi nga non ba aventure moni déjà na ba jeune garçon lokola kuta na mobali mukolo mieux fo bovana na ye oboye ki ete
kaka tokomi na étape ke tobalana nde lelo oyo komi ke oboya ye mwana bilo kutanga pe na oboya mobali na nga te fo pesa nga raison mama ozo comprendre te nga na lingi te obala ye yo beti mwana na mobali wana ko ozala papa na yo abeza papa na nga na papa moko finalement ngai obotanga na combien de tata mama soko kokoloba vérité te ti papa moboko liwana azui courage a ebisi ya lobi non ngate na bota yo nakuta na linga mama na yo na ye na yo ndena lobaki na bokola yo ndena no linga te ke tango zaki mukyo remarquer ke naza papa na yo te boye boye bon mwana bi papa makamna sozo loba neza na rapport te na makambo oyo biso tozo lobela siko nga problème nanga za mama zo boya na bana mbali wana polani papa bato zaki innocent ayebi na ye loko moko te ya zo mona ka moi ça zo telema na lingi mbali mama pena komi ko telemena ko mama lingi relation te ti mama ye ko mona mo ete bisa mwana vérité et mobali oyo yaki na ye tala papa wana asundola kanga na zemi boye mais tine tozolo babonde ko mwasi aza na zemi wana aza nango eza ya papa na ye propre oyo ya bota ye bande ko balande coïncidence nde sala na vie est-ce que secret nyonso eza ya ko bomba to soko bungani na mutu mobali obota na ye mwana taboka bwani na ndinga mabe me fotika na mwa indice na ye yango to mona ba makambo ebele vraiment ezokoma ndeko mwasi na minute azoyeba te asala nini mobali oh ya lingi ok aza papa na ye propre ya on a lobito sala na analyse ensemble kotala est-ce que papa na biso wana aza na faute maman na biso wana aza na faute est-ce que mwana po mwana tokoko china na kati wana te ye alinga kinde mobali atikala koyeba te que papa wana o yazo bimane wana za papa na ye propre yango nazanga moko te na plateau kande na lobaki na kobana na Gauthier business bonsoir ya Gauthier la canon bonsoir na sepeli nenge ya minga sous na plateau na yo vous avez droit de savoir poto sangisa makanisi et puis na pesi bande ko nyoso ba landa biso ya check pe to sengi na bango ba continuer ka ko s'abonner na chaîne oyo makambo ya kitoko masolo ya bien o ifungula ka maele ebeta marapo na bango. Merci beaucoup ifungula ka maele Bendo bonsoir. Bonsoir Darli la Canona na moni papa Sibu Mutombo en tout cas na mona sima caméra na moni Metitima na tête na Suisse na moni Fortuna vrai chéri moi ça bato la fisto la cible mon chéri Pierrette beka na Belgique wana na Liège quoi motema bato ya Lijo. Merci beaucoup ya Gauthier business Blandine Bendo j'espère bolandi vraiment li solo na biso oyo eza li solo moko ya pasi pe mawa maman na biso garda ka secret lingaka ko ebate ko betela mo ani li solo te ke papa na ye abandonné ye boye mais ko tombe coïncidence na vie ndenge ezala ka mo na lingani na papa moko papa ngo akomi na niveau bala ye aya ko présenter maman na ye papa ngo eza papa oyo abandonna ka ye wana nebite analyse d'abord epai na babilo kwa bongo ezokoma mpona nini eza ekomi po mama garda qui secret ou bien pour papa wana sundola ki mama na zemi ndesali ke ba inconvénient et aroko mabongo bien ndenge te mama après ma bord ninge tozoloba mona nyoso zaka na papa nae mona nyoso zala mama nae quelle que soit situation financière familiale au mona na botameli nango mais papa nae azali mama nae azali tout mona même bana batali boma tout mona famille ba bazui mona est-ce que ba bombela mona na ki mama na zali liboma il faut boyer bisa mwana mwana ngoso tango ina mukili il faut kuta histoire voilà histoire na ye histoire ne bandi na bolingo ya papa na mama histoire mwana bandaka bongo il faut bo relater histoire na ye soka kuta ki papa na kufaki na guerre voilà papa no komone zalaki boye famille bazalaka sika songolo donc faut la ki ça même mwana wana famille ya papa na ye c'est yango tozo ba conséquence yango ya ko bomba makila ya mutu ya kobomba siko dega makile sali yango te po bomba ki mwana to suki wapi obombela ki mwana histoire obombela ki mwana kombo ya papa na ye obombela ki mwana bénédiction na ye eza malamu te na bato ba osala makambo ya bongo donc papa azo bombela bato bazo sala makambo na tilelo batika vraiment balanda émission yo ti to komana soka certainement ba changer ba décision ba zoa ba changer ba makanisi na bango.
Merci beaucoup. Blandine Bendo, Landine Nenge ya Gotsa, lobi abiba chanzaka identité te. To batango botina mobali wana luka mwana yeba histoire ya papa na ye, quelque soit papa na ye abandonnaka ye, so nakoki koloba bongo, il faut beta lisolo. Ezate ke yo gardango secret. Pour na comme déjà ce kaya Gotsa zali abi maman pena que place wana sa ki mabendenge a garder ki secret wana bombela ki mwana ke mwana nza na papa na na bité analyse pas ina yo attend que moboti kotala eloko moko ya bongo ekomi en tout cas ça passe pour na maman wana mzache mwana ereza maman papa ata koma mutaliboma ata akumbaka pusu yebisa mwana papa na yo mona na maya makelele kuna eza papa na yo ata soka kufa na yo ko meme na famille na yo memi mwana famille ya tata na yo mwana bino yeyo yo so za ba foto mobile na wakala ti obotani mwana parce fa bandoro bazeng foto ndoro na bango bazana ngo porque mwana ngaka yeba mama pe lisusu yo mwana bi mama nazuba déception mi nazuba mobali na ngai ya mukolo mdeso bi nazuba mobali ya mukolo soki mama responsable ngo sandeni nini to bendo yaka mobali ngona mona ye o comprendre dès le début ikabungeka yebana yo mona basu mobali ya mukolo mama ça va so mobali ya mukolo ça va de yo ndi mama fallait sa mwana OK bon tato nenda kumoko atata na yote mais aussi courage wana te papa wana yanda ku Blandine Bendo na lisolo ne ba pesi biso ta ke papa wana alobai na mwasi lokola ngana lingio na mwana boye la lingite mwana wana ayeba ke ngana za papa na yete na za papa moboko papa ça na problème te dans un sens nini tangu na place papa lobi ke ngana za papa ngai ta na linga mama nao na kutaki déjà maman no sabota yo comprendre na place papa il fallait papa na loba il fallait maman yemoka loba. Moi que maman a conduit mon erreur. Fallait mon moral bagate, mon papa fallait nda ko moko papa mo boko papa na yonde o bolingani na ye. Ça va bien. Mais ti na suka alinga ko lobate. Ti papa nda e ko expliquer ngai tan ngai maman na ko tina ko takelo maman na maboko. Parce que maman nda ndoki. So ndoki c'est que maman a papa mutu. Ka boti mwana ngana bomba mwana nga papa ti na suka. Ata papa ngata azandengi ata papa na ye. Sikuta eloka boy. Moi na kutana tato aboti yo botre mitaka na tata aboti yo on a malédiction modèle nini aujourd'hui sous zemi ya tata na yo o aboti yo yebisanga est-ce que fiwana pour na ngai ada la malédiction de deux moi na robot est-ce que moi na normal parce que moi fa bien papa na koko ngabe so papa ngabe so koko papa la salita boina soni est-ce que fiona ordana courage pour me maman na to ya ko tika mwana na a vivre na mokili a botina tato a botaye mais ça soni a mama zoba pona ngasu fiona ngana mama wana to kabwani to ka ata mukolo moko te nyebe longola nga mwana na yo tina ke bimana tato aboti ngai bendo tato aboti ngai atikadi mutakala na misu na ngai to passer pe rapport tato aboti nga ibisa ngai ko tina mukileza wapi tina mukileza te est-ce que sou bongo te encore plus sou na zemi ya tata na ye Darling, tu as pas su apesi moi. Yeba eteke yeba ke papa wana nda koma na zemi papa na tikaka ya kenda na voyage. Yeba eteke ba ko kuta. Est-ce que papa tikaka ise ba tikaka ya kenda na ye? Est-ce que ye ay ba famille mobilité? Famille mobile darling yeba kate. Tant papa ati mobile ati o zemi akena ye. Bongo famille. Ata mutu moko na famille ya papa no yebeka mutu moko famille te tango boti mwana to tango ina zemi okay mnatala ndoro na tikanga na zemi totala ndoro na tikanga na zemi ta mwana ndoro na bino yeyo c'est famille ngebo ya mwana wana je ne pense pas so ka meki mwana na famille papa na ye ata so papa ngakufa ki ata so kenda voyage bango ba bisa ba photo moi papa na yo moi papa bota yo ye ba sala yango. Mais maman quand il m'a ti oboti mona ngalo quand il mona batuti tala accident kuta nango alingana tata boti abimna tata boti ajuser ma tata na ye parce que moi na oza ki zengio moi na oza normal so bas so abot be moi na wana bas expliquer moi na histoire za mbilinga Sonia boy famille Sonia maman Sonia boy
Vraiment ezopesa pasi pe mawa kotala mieux moni ndeko tozalaka na ba famille nga pene na nzambe na yebi bandeko na biso nyonso te mais na mwa ba histoire nde na yo kaka oza ndeko kingani komo kingani donc nazokutana déjà na comme jeune fille na bato bazotambola nanu parce que nakoloba te ke ngai ponga déjà sina 600 nanga de kotambola papa mokonzi aza wana déjà na 600 kotambola nazoyeba question na kutani na kombo mo boy kingani ninga biso tozana tozana famille luboya toza boy so na kuta déjà na mutu mombo comme ne luboya to ba makila nzoto epanza nanga na ko kana sa mabe moko boy te to ba na olinga na to na ko za sentiment fona yeba famille na ye mobimba na yeba koko na ye za nani lelo vraiment tozo vivre na ignorance lelo ko ça la ba maman na biso vraiment ya kala bazaki azo betela bana na ye histoire lelo ba coïncidence abongo nzota mapo nini ezake mobotsa boti na ye mwana azozwa temps ko betela mwana eli solo te ke famille ezala boye bakingani bazali yango zo mona mwa ba problème o ezokoma vraiment mo ebele kotala ndeko na biso mwasi azuizemi ya propre papa na ye ezate ke toko ko nani ndeko na biso mwasi te po ya yebaki te yebeka ki azana papa na ye azana ndako kote mama na biso sala ye mabe yango ntango mona mama na tanti na biso sa kolaki akomi na age moko boye o ezake soko yebisi likambo akopesa ngo yebi ndenge nini akozwela ngo mwana mwasi surtout kaza mwana mwasi yebike mama na nga ntango yebisi nga likambo boye po mwana mwasi ntango aza na lisolo na mama na ye na yebite ozala mwana oki olinga mama na ote mama jamais azala na faute poto mama betelo lisomo bongo okokota déjà na place na webi asalaka mama mabe moko boye po mabe oyo ya kokoma vraiment epesi vraiment pasi makasi to lukaka to betaka kobomba identité surtout likambo ya mwana kobomba identité na mokilo to tambola tozomona bayaya neleki bazobalana ba cousine na ba cousin bazobalana pona kaka likolo ya kobomba bomba eza vraiment malamu te soki famille eza munene boluka boye banata koyebana na boye te de vite ata ne fiske na bakombo vraiment et ça la kabia makasi ya gotier nazongela parce que toke na biso déjà na shit ezalika mo analyse mketo meki un peu ko sala po makambo ezokoma mo ebele tozoka bona déjà conseil nino koko pesa na ba mama msuo bazana nke azana mwana na ndako me abombela identité ya papa ya mwana wana epa ya mwana na ye mais ya zobimisele identité msusu te bon conseil toko pesa d'abord que eza normal te obombela mwana histoire ya vie na ye moi même leo na Afrique tozolela poani tozolela po bakoko na biso bayebaka kokoma te mundele tango akomi on dirait histoire ya Afrique ezobanda na lettre ya mundele na makomi ya mundele alors que histoire ya Afrique banda avant même mundele akoma na mboko c'est qu'avant même mundele nyatama kolone na Congo déjà zalaka bakoko na biso bazalaka bayindo bazalaka mais lokola muta zoka tango kokoma te histoire moyebetama ezate ozomona c'est une erreur ko falsifier histoire ya vie ya moto ko falsifier histoire ya vie ya mwana et puis likambo ya mibale ozo kaba mwana na papa mususu mwana bakabake na papa mususu te ni na mama mususu te mais yebaka ke ato sali bongo tu seras rattrapé par l'histoire eza na pouvoir nango moko boye eza na makambusu na kati ya histoire ato kimyango ko benda yo ato ke wapi ko landa yo donc eza normal te malgré kanda malgré ceux qui même ceux qui papa na abandonné ki yo na zemi mais lokola yo supportaki kokumba zemi wana olongola ki yango te yebisa na mwana na ke papa na yo abandonna yo mais on a yebi de l'histoire de ton papa comme on a tel bandaka ko vana na avenue Songolo azana famille Songolo se passe la suite so kufa o yebisi mwana comme ça mwana yebi s'il faut même que n'engba kaka la recherche de la paternité revient à l'enfant mwana tanga kokola ke ko ba parents na suka ko retrouver bango mais ko se pe ke keba na babikolo mususu lokola na teni papa no malamu te ko meka ko bala te de peur que auto ya ko na bambeba baba kambo yo salme bele point ba ba tirer ka leçon te j'espère que na bande ko balandi émission surtout bande ko bana baka o bande ko musuba zala ba poto ba kina na bana bal ntilo ba zo ko yebisa bana ba vérité ba tata na bango te tout comme tata mususu pe ba mema bana kuno ba bali basi mususu ba zo yebisa bana ba vérité te bo yebisa bango que maman na zana ki sasa maman na zaka na ekolo boye maman na ko mo famille na eboye ba vana na commune boye yebisa mwana poto to éviter to koloma siko bolo balanga siko mwana wana ndenge Nathalie Bendo c'est azar artiste hein? Na moni expression na émotion na alobi avec son cœur Bendo a parlé avec son cœur
donc alingi vraiment alela a imaginer que papa na ngai donc alongole lamba nga pe na longole lamba lolo mo papa na ngai kuta na oyanga to ebite soki pe na ba cave soki pe na ba ninye salema ikuna donc moi a imaginer que na salaki makambo na papa oyanga mais quel na ebite na zangi na maloba koloba maman na zandoki aza mutema mabe soka ko expliquer moi na nini na minute maman na osenga maman na pardon a koloba na moi na nini. Voilà, conseil to lobika yango na tosika ko bomba bana na ba papa na ba mama vraiment to pe simbote na bande ko nyonso toyo ba sepela kana émission ya la canon vous avez droit de savoir total la nombre de vies au botal na chaque émission bo continuer ko s'abonner bo continuer ko checker check pour makambo bien et yaka awa na pesi déjà mbote na nga na Zagor Luta Diambu kulutu na nga na Paris wana motema maman Charlène na pesi mbote na pesi mbote na couple Pichu Basunga na Ladine Baf Basunga na pesi bino mbote na pesi mbote na petite sœur na ngai Nasha Mavambuski coiffure maquillage toujours en vert et blanc l'odeur parfum de Paris na pesi mbote na mwasi ya mbe Vicky Mabuluki na pesi mbote na Mia Mata moninga ya Lorette et puis na pesi mbote na yanga mona zalaka na Paris la force de ma jeunesse na botake vraiment na zalaki muke donc Doria Masenge de Doya maman porte-toi bien et que Dieu te garde. Merci beaucoup Yagote. Na pesi mbote na leader a Pembe papa Sibu Mutombo. Merci Bendo tozoka bona déjà conseil ni noko pesa na ba maman vraiment bazana na ba secret o babomi na na mitema na mama bazoko ko yebisa bana ba en vérité te tala lelo marambo ezokoma vraiment ezopesa pasi makasi conseil ni noko kiko pesa conseil na to lo ba pona biso ba mama soko zuizemi ya mutu yebisa ikana na zemi na yo ata soki awangani na ye pe miso ba wangana na ba pon pezate oboti mwana na yo pesi komba papa na ye comprendre kombo na to Bendo Blondine Bendo Wanga famille na ye ndeka ya gocha lobia famille na ye ezala kabeza ta pesi déjà mwana kombo yebisa ngai akuta na mobali wana nzela comprendre papa na ye gérer ka miende Kobetops de ces boma bango yebisi ta ngolo kuta na ngakomna ngai Kobetops mwana ba de papa na mama tanga na kombo ngasunga mwana ipo ati otengena mwana ye kuma papa te eloko te sko lo mwana kutena tata na yemo kaboti olongi bilamba na pe okushina tata aboti bo selma munyo so basalaka e suki pe bongo te e kisu tina zemi to mwana o ba akobenga koko akobenga koko papa anka pesa na darli la kanu salinga passe na kokati no na ki passe makasi pona kopesa ka bambote na pesi forte na vrai chéri motema bata fiso la cible quoi natali koto na moni maman chéri Pierrette moi sabato ya lidio quoi bon na Suisse na Liège wana na moni cote na ngai benge géri kobe DC7 quoi géri au général le tumbano ya makasi quoi na sima metitima mama et papa Sibu Mutombo papa ngayo papa na ngai merci Congo check nde yango makambo s'abonner massivement pour mon Bendo na Congo check kaka merci Darlila merci beaucoup vraiment to lukaka te to bomba po ko bomba ezo mema na mabe ko bomba ezo mema na ba problème eza kitoko te wana na moni lisusu mon vieux Georges Djunga otetelake mafumbe mbote na lisusu esiko zwami mbote accord na leader a Pembe leader a Mufube papa Sibu Mutombo mbote na yo merci encore pour la confiance et pourquoi pas na l'homme Ben Vea Jean-Marie Mubenga solution na ville ya Maline mbote na vraiment ebele siko zwami encore metitima na sima caméra vraiment merci pour na musa kitoko zo sa ila biso bo s'abonner ebele na lingi bino vraiment mingi to monani check Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo Ila yese na Congo Check Mama Yasiba Mutombo